mais peuple de Dieu nzambe azo lokumu lelo apesi biso opportunité ya kosola lisusu na kati na kuna biso réflexion nzambe akumisama nalandi enge bene motuna oyo papa na biso Limer Kambola tunaki eke pona nini eloko esalaki basi bakende libanda infidélité ezala eloko eza boye omoni Hébreu chapitre 13 verset 4 lobi ete tika te libala ekumbama na miso ya bato nyonso. Donc nzambe ayiki honore libala ekuma na miso ya bato nyonso kasi mbeto ya libala ebebisama te ote nzambe akojuge bato na ekobo mpe lokola bato na pite. Donc mosala lokola yebi ke na kati na libala bénédiction ezali yango ayaka mingi kobundisa basi soki kati te konzambe eza te po te tomoni na kati na jardin na déplacement ya Adam Satan ye mpona kotungisa Eva. Donc basi mpe diaka bundisa bango makasi po te na kati yango mpona koluka nini kaka koningisa ndako koningisa société po ntango ndako eninga ntango mwasi abebisi ndako eninganaka makasi. Eloko esalaki oyo basi bakende libanda mingi Satan abundisa bango eza biloko mingi ezalaka nano mbongo. Soki mwasi aza na culpabilité makasi surtout na siècle na biso 21 oyo basi balingi na mbongo mingi. Alors mpe balingi ya comparaison ya kotala baninga ya kolanda baninga oyo soteli bamama biso akala balandaki baninga te abande kotala ezueli ya mobali na ye. Alors soki amoni ke motu moko kuna ete azokabela ye mingi aseni mwasi récompense nezala mingi te na nzoto na ye récompense kosaka na nzoto eteaka nzoto. Donc akomona kaka no po récompense mobali fo apesaka nzoto. So basi mosusu mpe soki na kaka bakenda libanda faute ezalaka mpe ya mibali mosusu azozwa mbongo bazokipe mwasi te okipe babesoin mwasi olatisa mwasi olesa mwasi. Donc omona mpena mbongo eza nango me bato ya bongo bazala mpe maboko makasi eloko epesalaka elobi mwasi nakwaki libanda yango wana. Eloko ya mibale eloko esalaka ekele mwasi mbeto soki na kati na mama mbeto na kati na bango mona mobali eza biloko moko ezalaka soki mobali amesesaki ye deja biloko wana soso azotonda te ndeko ndeko moko na eglize ayelisangaki papa eza lokola mwana so azotonda ta osala lokaka eyiba. Eza na basi mosusu baza de nature ke na kati na ye mpona bango mbeto eza lokola biloko ya kolia. Do soki na kati na ye na kati amesalaki de 3 mais soki kaka akomi kaka mibale azomona ngo pare lokola azotonda te do azomonaki bazosatisfaire lisu te or na kati na nzoto ya mobali mwa bamaladi mpe ezalaka imorodi koza surtout bino batapoto bosalaka misala makasi wana biso batafrika le moko bakisi ebele mona na yango ya komela siko bino batapoto bosalaka misala mingi ya makasi misala bazosala makasi mwasi aza na posa mboka aza na posa osunga ye mazobosaki mosala ozosala ya makasi wana enuiri nzoto na yo donc lobi nango ekodiminue makasi na kati na mbeto mwasi mosusu oyo kati na ye ayebi yango te nayebi bilobi te na Prophète chapitre 14 verset 1 te mwasi mayele atongaka ndako na ye oyo azo babebisaka ndako na ye siko oyo baza mayele te basani aluka fa kende libanda oyo fa luka solution ke mobali nanga tozalaki boye te mana luka solution mpona mobali nanga aokipe te aomonaka ni fa kende libanda niloko mokesa basi libanda mingi ya mwana ekama mbeto biloko mosusu mpe biso mibalo mais ça c'est quelque chose mabe mingi chaque jour biso lokola biloko olia so ntango aolia so chaque jour te oretire na kati no bamikolo ya kolia ekomi na mwa badifficulté olokisala nini alokaki eleka libanda babiloko banizosala ke na kati ekobebisaka ke mwasaki libanda nde yango wana. Ya mibale papa Limer Kambola atunaki motuna soki bana baza na droit ya kobala baétranger. Oui baza na bango na droit mais fautela étranger nini tomoni Abraham ayebisi mwana ne ezalaki te ndi pa ozokende bobala bakanayeni te apoki babala bata mboka kana mpo ayebaki te na mboka kana po soki abali bango bazalaki deja na mabe apoki babala bata mboka kana. Donc mwana na yo akobala ne étranger mais fautela étranger nini po bino moto boza na kati ya mboka wana boyeba étranger neti biso na ngola awa donc toyebi dayake mwana po abala yebi ke no soki abali ekolo oyo lobi mwana ngo asouffrir surtout banaso ya bawest africain. Donc bango obligatoire ata bala ekolo mosusu mais sukasuka fa bala ekolo na bango donc sukasuka ye mosusu fatika ake bala ekolo na bango ati odo aboti soki atiki yo akokipa 100% te ndenge elaka mpenake mobali akipaka mwasi. Alors babiloko wana peleke ezala malamu teke donc akobala étranger wana ezala bien te donc yango kobala étranger eza mabe te mais faut étranger monani po libala eza sa limite te mais bino moto bozala bamboka na bino bokotalaka étranger ti oyo bai nini omona kotala lokolo bakobala mpe ndeko na ye mais lobi yango mpe keno na mabe mais eza kaka ke fo kaka nzambe asalaka shwa nzambe atambusa kaka nde message nazalaki nango yango wana mpona kopesa contribution na ngai na kati ya réflexion nzambe akombola moto nyonso
Amen.